Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV3. Babi, landa Maramba bien na 4 BTV3 pour se retrouver. Zachary Baba Soué, né Mwanase, autoproclamé président de la République fédérale du Congo, Azo Sengaba Amouari, a aussi nommé Franck Diongo premier ministre. Impression na aventure na ezani. Bon, wana ndo inanga, comme ngape Zachary. Vie comme nous avons Zachary, prenez Zachary. Zachary ne Mwanase. Bon, Nakolobadi ni Mwanase baza mwana mboka, mais azapé ancien parlementaire, ayebi ba mibeko nenge zalaka. Bakoma mokonzi bongote na autoproclamation. Élection en 2023 à Bongama, à Tchakomo nae, a sa candidature nae, a mobilisé batu nae, ba voter. Mais wana ezana ngoko distrait peuple congolais. Pour l'instant, tous on a besoin ya mboka telema, to gagner guerre na est. Mokonza sala 6 signes, mokonza sala biso maman na promesse pas réalisée. Pour la première fois, état-major avancé à Mboka. Ezana Beni, général Mbala Banda kenda soki mois de juillet Banda kenda Beni. Tilelo azongate. Touti ko botola Mboka muneno ezaki ba ADF basa songa na ba immeuble, bazaki na ba taba, bazako vendre na bango à l'aise, basali kuna ba école pour na bana na bango. Touti ko botola yango, c'est pour dire que balkanisation et Rosalamara jamais, en tout cas pas jamais, il y a Félix Tshisekedi, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Donc au sein on a vu une option de Mwanda Nsebi, Pirvier, Ndoi, Homo, 2023 Moussika Mingite, Kaka Mutema, bon opposé candidature, l'air wana, peuple congolais a voté. Pour la Siko Boye, tous on a le droit moi distraction, on dirait moi érosion, moi salama mouké, babambia on okina OVD. Le col. Danger, c'est beau, BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV3. Babi, landa Maramba bien na 4 BTV3 pour se retrouver.